Sophie kolela te. Un tout dans le chouamata. Soro lela bongo eza bien te. Eza vie au souhaita kango te. Hein? Et comme siko to sane. Si patala moko penza. Niveau ba parents nga bazala pe lelo o pende ba bua kinga tana ko nga pe mna zana ba dona sachet ba trier bilamba nga tala bilamba nga pe na yo nga pe si patala mo ba bezanga tina boye penza. Papa la nga mama nga pe bazaki na mbongo bakamati biloko nyonso ba boto lisifa. Ata lupangu o mbati ba pesa nga ta studio wana na vanda sifa lelo nga ko mi kotele ngala. Eza vie. Kolela boete na ebike salo pasi nzamba afuta bango kaka. Nzamba afuta bango mutoki ya papa babi nzamba za le père des orphelins ti côté Sophie. To vanda aya fatwa ndimi ya bongo sa ndimi o vanda awa. O telengana te Sophie. La bote mena o bezone ka ba parole ato bazala sifa. Ba parole nga pesa. Sophie ko saboyo pesa nga pe pour ça lela. Pour ça boete Sophie ti ko saboye ko. Mo ebinde toza. Eza vie Sophie ko lela te pardon. Hein? Oh lela boye nga pe pesa nga pasite Sophie. Na yebi Sophie eza nzambe ne mutalinga eza boye Sophie. Oh lela te po esa nga pasi. Bon nini boye? Oh lela ne kai. Ah. Ya. Tele mana. Ya. Ozo lela ni. Bezone ka ba parana. Ya. Ah. Fatu. Esili yoka yoka ngaza kwa yana yo. Komoni vi oyo eza makambo lele. Bible ozo ba miso nzamba ba orphelin. Atikaka jamais bana bitike banyokwa. Komoni paso ozo mona lelo. Lobe kozale sengo. Olio lela ka osala boye mitika na maboko ya nzambe. Moni nga na yambio naza yaya nde naza semeki na ye naza pe semeki na ye. Na yambio na boboto nyonso. Vandaka malamu tika kolela ma ya miso eza bien te. Yoka. Yaya olakisi shamba. La shamba tika kolela moni kolela te na place olela betaka mabolongo na senzambe sunganga. Ozoyoka. Tout qui est dans ta bête, elle pas passer en billet. Et là, on est sur le canal, on vient coller la thé. Surtout, ouais, j'ai dit tête na son angole, babi son angole. Nebi se bango babi ba otinda mbongo azwanda ku ya fatu yana bana ye. Azwanda ku kwa nya fanda ne kaka. Afanda na ye. Laki se isham. Ah ouais, j'ai pas ya na yo. Ni olambi pondo musaka te. Na yebisaki bande kono nyonso ba mongo ba uti poto bazo ya. Gérald baende na Didier baende. Olobaki na lamba Marie-Louise Bolumbu yo lia pondo madesu na lamba. Dedaki Marie-Louise Bolumbu, mama na Chacha, mado spaghetti, de Gaulle puna mayela. Bango nyonso balobi bakoya kotala famille. Bolambela biso kaka bokoko o ya kuna. Ngabita Geraldine tawa balobi ngai pe na koya na famille ba mongo. Mama, nene lokotsa muninga na katanda kukotisa ye. Usali nyoso tuna ba. Kimia ezala. Kimeza. Bambala. Ta ya civi suwa mabenga kipe. Alobini. Abi yepa oya olia. Yepa yaki. Yepa yaki abako oya olia. Ah, basopani ale lo to yamba bapaya. Na ngini nettoyage na sima kuna. Bongosi. Ina. Bongosi. Ozaka kana koyamba bapaya. Na koyamba bapaya. Okoyamba bapaya na boite. Mais faut yeba rapeke non? Avant makambu nyonso, il faut ngande na pesa autorisation. Pesa ndako na moko te ndako na biso mibalo bala nga pamba te. Monyuma ndoza bo. Yo a petit frère na ngai. Ba parents so si ba ko mikolo, yo faut ka nga trop. Omoi ba monto zu. E ba mbongo ba mboye, matoza ka boye mono bimi okelia ya ba mbongo na oka boye na basi te. Mbongo asuka ngwa to zu ya chance. Omoni nga mbongo na nga na boyi na nga ko sasa na ngo na zo ngona ke kote kana sanité. Ngai na oke poto. Na bengi da camarade na nga Hélène Pedro, na bengi susu Sandra Malunga. Basa elanga makam na ngai so ekomika prêtre ba benga na zumbo na nga na tindi na lina nga bambwe mate. Samba webike. Zumbo no pesi papa na mama oleli. Ngana za petit na yo ne bango. Webike fe na biso c'est boss des boss. Est-ce que bien ngo? Na famille mobile c'est ka ngai. Donc aka zaki déjà vivant, alors que nga déjà promis ma vous 5 étoiles. Alors que nga en avait taba tenio, en avait de chengai. Là na nga wana, comprendre? Na ko chona ba faire, na comme na prêtre na ti fe na nga zaki. Donc
Comme ko beta na ba masolo ba gérer kangudi. Tu comprends? Ba masolo na ba be mitera ba ngotu to fanga na pepele. Ça me comprendre. Donc na ko malanga ta muto ba diamant. Là mambo ba diamant renyana ngo soute pas. Yo nini kasi? Ya solo. Yo nini? Est-ce que vinanga Carlos Tomate no changa boulon? Ya ba diamant. Ya ba diamant. Ba ba na compteur na wa gaya. Na ba service au mo na. Copine. Pardon. Moi, il a qui te passe. Eh, ya bana batiki. Ya. Ebi ko via zalo ngai. Akokango ke. Ya utosani. Ya. Duki pema. Namndela okaba mtema nangezo suka so pe bandeli ya okai. Mama nanga. Sophie! Sophie! Ya Fatou. Eh. Bobino yo fanya na ndako tiki porte polele mutakoko kota pa bimine loko mo akena ngo basi na bande akana salon na pesa ya mai bo muninga na zafi a déplacer tout à déplacer bola mi déjà fi fala mbe ma plus atteint pesa ta pompe ya o meta Fatou sombe mai. eh aboni Ya mela mai apoko binete. Eh. ya nukela e mai na ngaza mai ya bongos na soga chambre kuno yo pia ma chérie pardon. Ngapha namba so benga na ketika ona vino kete. Okay. C'est mec. Ma copine. Nani? C'est mec nangai. Oui, c'est mec nangai sifa. Nemi sifa. Ninga ne yaya. Comment on a to vie oyo. Ena ba réalité belé maman. Mono ndozo mona mwana respect a respecter ka bato ndeli ka mususu mwana malamu. Mono ba papa ba parents na ye bakufa na accident. Bisika tika li batata mwasi ya koko ne famille papa na ye mo balingeli mwana boule ba bengani na ndako. Bon, donc on appelle na bongo citoyen biso na ba jeune couple. Tu appelles na mawa bato yango to baite afanda na ye oleki na hotelinga na mwasi tim comme ça on se retrouver na nzela akomi chel mabe afanda ndako eza nango munene bafana bango ya pardon okilo yo yango ngozo bota bana na mama ye ba ko assurer bana na ndenge nyonso ya na pesi penda gonfo na nga job la vous raison azana lwanda azanga bileki na ngai yeba katango zo bota na calcul yeba ko assurer via bana lobby poso ko zate mwana telenga na te so nozo tala mwana oyo natali via Carlos Tomatana na Hollande kuna ya na mwana ka mwa ko négliger mutu zate po lobby auza mutu munene yango moni na fandisi na ndako ya maye obenge olivier makambo branché ata pioli yanza ba branché ba biloko no sa ba diamane zara sous terrenyate ou bien pesca papa mbongo so te pesa papa mbongo kota kaka kota viu aí lisusu ozamu ba yo mutabungisi yo na vie Newman mutapesi bino vie nani tolera mbele na biso yo mama na ngai pia ke sili biso kita ko ba biso so kuna ke vando pour ça tika yo petit yo a fait la biso biso toza samba de l'éloignement de l'ouest c'est tout oh passe you can boss ça ko kasumba kelele uyebisa ko kasumba kelele te yo nani masebe bon yebi pesa moto trouble donc comme na mo ba confusion mais comment sanité quand lui ça mo vie de prêtre l'on l'a de loin ni man tcheli bana na lale papa tolieki papa solo la ne ka mabita c'est la petit c'est là dans bima pesa nga commission nga po mukolo no saka ba blague tamu na bimi na je kusinale ubenga la téléphone olobi na boma moto le pango yaka lobby toke na solo na mi pêche commission non mais papa solo ko solo ba non izamba kata la petit makama ya lokoto babuka na tala petit c'est là là petit Quand tu vis que comme singa. nani ni susu yo pe ya Fatou Ya. José loko ba ona gi kengile ba yake ko mfwa obi ke na bosa neke babenga bawaya bakute pe bongo ste ke bakuta ke ya servir biso kasi biloko otia biso na sa manger to yo lia verre eza propre otala bonde Tinateli na ngaba. Tusome ici. oh yuza mama nje mona lipasa poto Fatou, tosola lana. Za camarade na. Na kolinga te. Mabe moko yela yo za pe passe na.
Fatou moi soyo yambi nanda. Oyebi. Oyebi famille na yebi. Oyebi ta dame na. Ala kuma moi malamu yaya. Yaya, camarade des famille te ezan de côté. Fatou pour non chambre nanda ko. Luko yeba. Babengani la ki nini? Et l'ournier salaki. Pour le là se retrouver pas na. Yaya, pardon. Moi si on tient mais ça yaya. Tala, moi ma ramisu catholique ka ko landa. Aza moi malamu na yebiso. Aza vraiment moi malamu. Ti na lobi na ntenga mabete. Tant to zimbo. Trésor ngiama. Amemi biso le bi faut votre compte bancaire. Même César Congo. Beauté Schengen. Alors que beauté na banque au don le doté yamba si mon retour. Petit, aussi marana nzi tuté. Comment na kulongolo boya? Toso na cotisation na kasi za zamba. Zamba zawa. Fore equatorial ikosa. Okopiamba unanga. Soko piamba unanga te ba. D'après nani azana buka lupango. Et puis aussi pour Sophie. Est-ce que what is out to take as lupango wa Sophie? Na kepa. Na pimate. Mama. Oi za lupango. Benala, vile. Tati. Uzomona pension tombolinga. Epela, bumpia commission. Lupango ta petit. Keba. Yoko pani sabiso sinyate. Yo. Tala. Tika papa te to lieti ndema bo bimise. Tala. Sophie. Sophie, tanda na komi mwambe. Sophie, Sophie est quoi héritière? Tu quoi ya? Nous allons komi mwambe. Sophie, tu quoi? Uyabi, tala. Chrissy Benoît. Chrissy Benoît. Tobo mayo to Chrissy Benoît. Il comme pema. Yaya, na ebisi yo. Nazaki na idée moko boy. Nana posa na fongola boutique bilamba. Loko na ngana kende Chine. Loko nani azana e awa. Mwana nga onazwa. Na semeki nanga. Bongo sika nde yo bima mambana. Alinga kuta tate na déplacer na kinata bozu ebele. So moi muta mukusa zu mosa kitoko akoma kamba. Alinga ta bongo tata zo bina suka na kwa. Fatu yo. Mali si bonumbu. Alobaki na obi makate. Yende marani ngabi bongo sika mnini sika. Si boutique onzo fonda oteka. Sophia Oteka. Donc Sophia Oteka pour dans soleil na l'entrée primavera na pana makuna. Na Natasha Miyake ba otinda ba collection ba bilora bien ba jeune fille ba lata rapport. Na zo blo Natasha Miyake. Yes so. Ba papa na ima. Papa mo atindaki. Atinda pa de dingana o ya biomingam na Londres. Yes so lo. Atinda pa de dingana o biomingam na Londres. Moi tenga pa la sola ki na epse ba on vraiment ba ponela nga po vie na nga Gilles Bango mwambo. Ah ya. Na ya. Atata na blo mususu kuna dans ya Gilles memela nga. Yango mwana nga Oteka na e. Moi mo malamu yaya. Na kuma kutu emsuba bilamba bongo sa sokoleli nga repasser mamu yaya na salaki alambi na kuma calme akuta ta semek na nga bando sa msala. Eh! Yes solo Fatu. Na bilamba. Atuko ila ngai. Il faut to comme singa. Okindo tika mwana mwasi oyo yebite. Asko bilamba mobali na yo. Fatu. Tala, mobali ya société privée, ya société l'état. O mutno so oya ndenga lingi, azune mobali na yo. Fatu boni boyeko. Tala nanga mabepeti ya na tikela ki ataka nde semek na nga za ipata kwa semek na nga siko ya babio. Tala, jour wana yaki to soleil bien te. Puis on a zongelo lelo poto so. Ya. Aza na eka le kwa semek na nga mabe. Koloba bongo te. Asifa te. Yaya. Bazu mwasi ba memelo na ndako. Yo le bengo comme c'est sif. Ande kono te. Mo sa popo to mobile zaini. Efa. Na tuna ko awebelo ni babenga nela. Mona nazana ntoki fatu na kotala kaka boyi ntoki. Fatu fungula misuku. Tuzu tembono ya uzu la mukate. Mona nazana ntoki. Ako baby c'est le même c'est mec qui ne sifa. Et puis ebi mission eli na ndako te fatu.
Moi nana na kotaka ninga zo beta misuko. Abotelo bongo. Tala. Atala bongo la sonité. Bongo so wa. Bongo sinanga. Na bongo sinanga mulai. Na bongo sinakoma kamukie. Basi ba bimo yeba. Ya tungano tokenda ba faire. Yeba tikala na bongo si. Sifa kenda a classe. Ma chérie, tu biloko ana sema sitika biloko ana linga ba jamba na ngate. Oma bongo kanda kana mukuse na ye wana. Yemta sanga fatuna zala boelo pe na komi na nzela ba benga ngape général major. Ya jeté na bongo singa omondo lobi boko. E pesa kana ko benga na ye. Na ko benga na ye. Tala. Fatou. Moni oza camarade na to bandi lelo te. Na ko linga te foyer na yo ebeba. Na ko linga te mutu moko boye. O to yeba ete to yebi famille na ete a ko debise yo libala na. Ya fongola miso omoni loko onga na elia lelo. Moi c'est il faut benga na ye. Avant te Fatou. Akoloka musamba na. Akobebisa libala no Fatou. Tala ba fia kindelo yo ebi bango ayaya. Boto mobile ezali kamuke. Fatou obimaka banda tonga tika. Merci na prédication. Omoni po na bongos na capable penda ko ya sala mutu mabele po na sala mabete na kende prison. Mam na benga ina ndako. Mashaka no benga ne mobile nanga. Notre boti te to ana projet to bota mwana biso mi ba mi se dia obebisa libala. Ya libala ko mi pasi mobile mabeza la sute na Congo mobile nyosa ka mobile mama changi na kanga yanga. Sande mi ba ko mi pasi basi to bota mebele mi ba liba mu. Ya ta kutu so na bala ibongo so na bala ta 15e femme. E bona zwinga mo mo sa libo. Ebiko senda ko ezala ki yanga. Mutu mota ba ko. Ya zanu à l'aise ma chérie. Merci pour notre conseil. Yango faut zala ka pembeni nanga. Mo ba esprit ke na musika to lala ka mayola musanga. Ezala pete yanga na ko mbamba ye. Popino bozaka bongo. Zanu à l'aise bilayo na koti ya bongo ba. Na yoka. Ya la soya ya milenge kolela. Onda kunanga. OK bien. Sara libala ala zuna pete. Boya oboto na ngana ndeni. Sophie! Tako ngamo mkonda kuna wana mbona vanda libanda. Bilo pela boko msanda konka ya bilo ko fanya na sala ko fanya shamba nda libanda ivanda bilo. Sophie. Omoni. Tango yaki awa kama wana abaki ofanda kuna quelque temps. Mais maintenant na moni ezo poussa na ya ngapena na botité na botité donc nazo luka pena bota bana nganda kupeza mukie bana ngabaza espace osakana ndako banguluma partout po ninga nguluma bwa tuti lokolo nao donc esimba te pi bongo sipene azawana bon na ebité yemo pa komne o déclarer ya ngapeta décision ngeza soki moyen de ceux qui écoutent te okende parce que ndako nangeza mukie eza kaka maman naza quand même jeune fille na balisika naza mona posa na fanda mobile na ngana salon to baluki to salbe to za maintenant limité to ko saboninga biso bien te pour batu bazali ya Fatou na sali nini yango mabe ya Fatou osa mabe te c'est ma maison na lingi na tika la tranquille na to bala kalaté faut nazala à l'aise na ndako nanga avoir ba grande fille comme okende wa pango na sali nini yango mabe ya Fatou on va la sali pendo benga la Fatou tu dois partir c'est ma maison quand même na on va dans l'est poigne mais non pardon na sali nini ya Fatou maman naza na taille ya ba pardon te naza na posa liberté na uto maman on likama te na opesa ba raison na opesa ba raison na lingi tie je vais me marier na lingi na fanda kina na nandeni maintenant c'est ma maison quand même na cause libre te na ndako nanga pourquoi maman yo za leka mobile nanga na droit ya koboko la posa leka mobile nanga mais elle c'est pas ma sœur ata ni sœur nanga ni sœur à mobile nanga donc décision nanga est déjà prise elle doit quitter ma maison aujourd'hui et puis quand je dis la lumière dans la chambre au bibi sabilo elle quitte ma maison parce que les ndako nanga il faut tout problème ou pas c'est ma maison ma chérie les ndako nanga te mais oui, maman, quand t'as la tête, on n'a pas dit que c'est benga la ngai, ba bébé pe la ali ko pe ba benga la ngai pas tout pas. On te solide. Ba ko pesa ngakanga maman, na na kota ba ngote pour na leke yesu te. Na ta pe maman Marie te.
naza na posa na fanda libre na bongo eza ndako nga na bali sika mais non oh il faut tout ça anga ye moko na ndako na mobali na ye pourquoi nga fanda fanda na vraiment problème ezate loko eza to bengane ka boye faut yondo yokelaki ma awat tant Freddy Boula bengaki na Sainte Abete de l'Angélis wana le kaya bongo mona tata mosa bengaki yo baini panza sanga mutema na maboko na c'est mec qui pardon ko ça non stopper masanga tala na stopper masanga Zanda kunanga yo linga zalela nga sondo ali nga sesa kota nga boyo ndire tomboki la moko yo bisanga ya sali nini ka pamba boye ye bongo spenda mama kende na so moninga na nzela olingo pia ngambote opesinga oboyi ko pesa ngambote oleki moi je m'en fous naza déjà dans coquille na bali naza l'aise allez sors oh tiens yo kende talaka erozonga na boya no akocha makelele abimaki bo talaka boni bo otanga liberté na kaka na ko fana mobile na Chantal na ala besoin na soya na Chantal Balile pardon Chantal Balile yebisa grand frère bongo sarobi boy yebisa Jenny Kimoto la japonaise basa na bango na Chantal Balile lobi na pokwa na kobenga pona pesa bino rapport andeko na bino fatu po je ne comprends pas donc action na pesa bino rapport andeko na bino fatu po je ne comprends pas na yebisi yo ndenge wana ça va na kobenga bino lobi na pokwa pe nga eba tena kata ndako bon si faut leki no fanja ka so baka pourquoi pas oser la ngamo na pesa au rapport ezaka nini yango tolali no toute la nuit tu n'es pas bougé olobi na ngero côté qui Nathalie peut-être ko pesa nga rapport important ya ngai ko moke to pala maintenant ya fat pardon ya mbanda na ote ko manke nga non ko manke nga ite da ya ka mulayo za ndaku na nga je peux te jeter dehors maintenant eza ndaku na nga na moto moko te aboyi ke eza ndaku na ndaku na nga il faut dire quand même ozui mo alikamo moke opesi rapport na papa nga za papa ya bama bongo aussi mama chérie papa na boy te yo za mobali na ngai obali nga fona respecter yo mais bongo si makambo ezoleka na Kinshasa obutu na moyo yebite moi so na za mitsa mabe moi so na za mitsa mabe bongo si tala kingo na ngai tala nazoka kingo pasi ko fina nga na butu depuis mukola ya fi Anthony depuis mukola ya awa yo zo loba ya fatu mwana na za ndoki bongosi mususu pe ye mutaboma ya na esonga na loba fo respecter nga nozo abongo ya boma papa na ye non tu commences à mentir non lentement yo bongo ko ni so mutuka kufeli ba para ata ndoki abomi tete leno mama ya babaluki voiture a butu ayondo za boso komi na masket na ayo mosala na Jésus a fatute na bongo sino ba bengi ngai exaleki na bongo simo so ko domi ba turbe ngai tokele na lolo tokele na ngere bongo leki na zo msela nga maloba leki na zo msela maloba ko ya za msinga alekinga mkuse mama o ndaku nanga kamaka dilo la tiso maska vieille so za tibo Yesu na kama Yesu na nga arbitre yo zo swana ye joueur ou bien joueuse allez nga na la mukabi ko mukati na temi sa libanda ndakuna nga parce que c'est malaise moi je parle toi tu parles kena yo kende la bongo sa na mona leki na biso ba bi ticket nga pa na kota bana ngamba baluka boy bongo si ndo kafanya biso na kata ndaku ngana yo to zaki bote bongo si yo une semaine yango ozolela bampiaka est-ce que yo za kolela mpiaka la vie na yo
Koinfluencer nga na bampia kate. Nango koinfluencer. Koinfluencer nga na bampia. Balobi bongo otia kanda. Opesa kanda. Osali nga na sepeli nango te. Ah, na sepeli nango te. Ya bisanga attention nyo zaki na pona ye. Attention. Soki nazaka na attention ngaki na bala. Na pesa yo ne. Na benga nyeza ndaku nanga. Wa monya sa makasi akanga pe blo nanga cha libanda. Abona tanda sali mama. Yo pesa lo bonga makapo kala te ko kende no pesa na nzela. Bongo si. Ya fa. Bongo si. Leki nanga kala zala te ya bongo si mosi nanga kala zala. Ozande na kosa remplacer nga na chambre. Ya fa tu pa. Ozala masque de violette kabana na chamba de. Maman na ina sisa na. Tout là. Fais du respect. Tout là. On retourne. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ozana Noki Yope. Ozo fréquenter. Maman. Yo. Pour les accords aux gens, ma belle. Ah. Monsieur. 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 Monsieur, problème. Let's go. Arrêtez. Sifa. Oui, papa. Ah, j'aime bien ça, mon nene. Bonjour, papa. Bonjour. Naza ya kuluka oti. Banda ya lukanga. Naza luka na kome pa na bino. Pona solela na Sophie. Mwana nga mukilo eza makambo mabie. Makambo swile kana mukilo yo. Na yebite menzambia oya zana likolu. Akupesa bitumbu. Mutu na mutu akuzwa itumbu na makambo na ye. Uyebi ke lupango wana ba Sophie batekango. Lupango ba Sophie batekango? Ah, mama. Lupango wapi po bazali na mapango mibale. O bando vanda na titulaire, lupango titulaire. Oyo pena bazi. Na kama wana? Bateka na bangu. Ngaku tunakoloba nini na buya na sala nyoso na kusala me ngana zalaki na ngaka ka muta musala. Ka papa leki na bangu wana? Papa leki nini? Koku na bangu nduki wana. Ateki lupango wana Sifa. Ata commission ba komtu ba sali commission ba pia tandambo ambongo azana muyibi nduki. Mama ngana commission ya pamboyo. Ata na za mutalbuta te kasi kamemi nazara ba négociation na salaki ata 1 franc. Papa nanga soka yokeli kutu milimo abana oyo ya bana na yemo ko mawate. Ayokela ka yo papa nanga. Na nduki mususu kumona ata famille na salisi batu mususu. Na yebite nduki manga na kulaksa ye. Ya unaza kuya Moni bino buye baka ba droit na bino te. Pour quand même Sophie bientôt tu vas comme la mois de la femme. Action. Bientôt tu vas comme la mois de la femme. Faut Sophie akende kufunda yepe na droit de la femme. Le droit de l'homme ils appellent na biso mibali. De la femme moi de la femme makambo wana za ba femme. Daka kende na yekuluka Sophie. Faut Sophie pena kende apportant plainte. Afunda makambo nyos wana iyebana. Papa makudia mbongo te. Papa siko soutien. Ndezana koko ndazana za mbongo ebele. Sophie ke ko funda Sophie ba soutien ko kite yo pia ite.
akotambola bon te ata baboto ye bilamba soutien kosunga ye financièrement neti mbongo moto akosoutenir ye alobela ye kuna koto ake ofunda ya tribunal il faut azala quand même na mbongo omona pasi soki usenga nasimbisa ata robe oyo nakosala ngo natukende namona Sophie namona Sophie mpo nayebi te Sophie mpe naza moto aza si biloko wana eza yaye ati oyebi te bilo bakokuteka lupango wana te mpo eza ya Sophie siko Sophie osani papa Sophie tokenga mona oyeba nde na koloba na ye oza koyeba badroit na bino te antuki eza pasi ye papa to bazoba te toza nde bana eloko osala nde sikoyo eza te tosani boza mayele te bazobokolanga bazoliesa tokenga mona koyeba po Sophie wana eza moto te Sophie wana toke na biso mama oyo uti kosala Dieu merci tokolisa deja mwana soki mwana wana ya mibale soki azalaki na bomoi alingaka azala jeune fille mosu alingaka bala deja mpo mwasi awumelaka te obalaka nga azalaka mwa moki nde mpe mwana nga ninga kobala okokosakana nga te nde tokomi bange yo na makasi yo oza na makasi nakoyoka yo te non yebisanga ata te nakoyoko te po oyaka 23h te mais lelo komenga o dépasser yo komaka 19h20 cherche à savoir pourquoi nayeba nini e masasi ongoma tosaki ndumba kibobange yokamata te nazoloba na yo yokamata te yo yokana ongana loba nabimisa oyo eza kati na ngai donc ngoma nosala kimobange yo ngokesaki ndumba kibobange esimbaka te papa okokufa vansi okufa va papa nani ngosala ya kindumba kalo yo sala ka onte ngoba na ngosiko elo ni elangwisi yo te yebisa ngati na oloba no répondre ngati te na zolo no répondre ngati te ogo na tuni yo ne yebisa nga elo ni esali yo elo ni bandiko yebisa nga siko na zo tuna yo répondre nga obanyo na kindumba na kimkolo non na bino non mais n'est-ce pas ça tu vois dans le sol et l'homme a bosso on m'a braqué portable qui na bengi okoko yamba okangi téléphone et quand on a dit ça un téléphone va vérifier dans la voiture bon tout et qui bon tout et qui va du bon on a dit bon tout et qui on m'a braqué. Vous remarquez?
Quand je dis on m'a braqué, on a aussi la blague. Bah, portable, nous sommes basés. Donc, et ça, mais que, n'a tout à moto. Comme on a freiné, on a tout à moto qui m'a dit. Tant on a mis mon balu qui bosse, il y a plus de. On a béni, on a dit contact on a. Tant on a une simba une zoka, c'était un coup monté. Dans on a un ballon coteau vie. On a pas comme une salade. Na moto na bumbaki na sina mema na tout moto ka. Donc c'était aussi un voleur parce que les coups na bango pour que tant on a ko freiner na kita. Bango bimeni gai. Wana zaki wa tuno. Kasi ça mina au moins sur le mobile mana quartier 1. Oui. Quartier 1 na kalibiti soir. Ah bon. Mwinde zaki te. Na mwinde za na mo. Na 22h. Na 22h. Na beleli des policiers bala qui on na beleli. Oh c'est aider pour tout l'argent que j'avais, tous les $3,000 basés. $3,000 basés. Et heureusement, quand j'ai contacté, quand on a fait dans l'autre, on a démarré à qui? Ah! $3,000 basés, montre, basés, ma portable. Ça va. Alors, pardon. Son aloba qui n'a siri qui a été qui n'a moisi, n'a sa qui soit. Mais na ka o yebisinga. Vonyo zana ba moi biloko mokile kende to komisa nzambe ningo za vivant ozui komoko te eloko moko te mobali na to komisa nzambe nebiso foto komisa nzambe metango to landi bango na beli basoda na baidenga kolanda bango mwana mwasi moko azaki neti fazer azaki nekele pa lala kiso na point nini donc batona ba kimi yepa kimi alandi bango na sima alors tango maintenant, l'État tiré balle pas et vous avez moins na l'école. Innocent. Ah oui, ngas on a la police va vacances que moi na moi si on a payé avec nga no yete bato ba braquer ce sont des hommes c'était pas cette et na ouais botika été police ko mutala masikoyo mais vieux maman ça va couper non couper pas les écoles na ça agité malgré zo rapide na zo na motuka donc na monika na memi na makila ndenge zo na motuka na hôpital na biso et au pesa makile belé mais na hôpital mo ga pembeni na présenter la carte on a une voiture à studio TJ na présenter ba tombe ba IPP mon sala na masala ka c'est comme ça na tiki ba traiter ti ndina bibo fona commanda donc voilà pourquoi na zo na retard et lobi na tongo to kende hôpital pe moi na za ba conseil au sala. L'homme n'a pas cours sur ça, là, il a la évolution. Comme ça, on a un compte rendu par là. Mais il faut que ça signe blanche, dans tombe aussi. Pour faire une signe blanche, le téléphone, le tout. Donc, il y a la futilité. Pour les gens, les gens qui ont été au bal, les gens qui ont été comme Sinzabi. C'est important. Je suis content. J'amène la question, merci. Ça va? Ouais, comment Sophie? Na lingi olimbisa ngai ndenge bateraki yo heureusement ke bala yango ezwi na mosoni ezwi na mokuwa te olimbisa nga na acte oyo elekaki yo nde balingaki kotire te bazali kotire bato babrakaki ngai milokola yo okimaki mbango d'où tu venais personne ayebi voilà ndenge siko okwei na embuscade oyo ndenge balobaka Vincent komi innocent komi Vincent vraiment alimbisanga na supporte au traitement nyonso mais ce n'est pas tout. Nous avons tant de makambo sur la cima. Pour tout en finir, au couper ça na téléphone, ça na bien ma parents na yo, ba ya to solo à l'amiable et on a trouvé solution pour que et compliquer la soirée prochaine. Vous avez un téléphone à papa? Tu me parles Papa va kufa?
Parate para mourir. Marate, basa ta aussi là. Fa, pas de capable de la botter de ce bina, comme la ka gote tenga. Yo tika boete. Ale siko kende te na la butute. Ça va coller. Il a été collé, ça va. Nakolo que le monde sala moqué. Ça va t'arranger? Parce que na olinga toza la fazer. Ndengo lala kina libanda tala ndengo zibali. Siko soki zoki ona mutu to batu suba na batiri. Ba braquer un peu ba pe usala mabe. Ah, na ina zoyo. To kende ovane pananga. Ça va. Faut la sauter. Je te prends. Quel dark on met ça dans moi. On met ça dans moi. Je vois le docteur à ta facture. Tu as le gâteau malheureux, vélopi. Mais il va y le bloc, il y a un anolite. Et puis on va chercher comment faire le token. O bakisela ngaka mombonga mukie na bakisela bilo na ngozo muna ngoka ngebele bongo siza simple te papa yuso comme mama mbongo ngaka na silika po bimisi na silika pamba bo pesa te yaya ozana basemete ebele na poto bafosete mboyo azali naboyenga ngai te bibishi dumbi na londres mama mane eza te bongo na posa mbongo basemeki ne mtu bapea mbongo bonsoir papa omoni mwana wana lupangu wana tango kulandela bukumona keza na raison papa mbongo del pour wapi po mama osala ndio mtana bagage te okotika mama banjo quelqu'un vient me parler directement sans audience tala mama yaya kana nini makamba yezo batu balobaki bomona olokola liboma nzoka eza makambo isala okopianga omoni mwana wana tanga kulandela badroit na ye papa yoko naza folle ke lokwa yo mutu ne bouge parce que mambo olobana ne bande na suka na ebite Patron. Il est dans l'hôpital. Maman, yo. Ndumba ngoza kutambula na mama. Lakini ndumba te kamno. Nyo so libanda boy. Doucement. Je sais mais ça faut nda. Mbenda likolo. Mbawala. Patron, comment nango boy bloco boy faut kima ngo patron. Tuite bauti angola lukiwa wa yo zate tiete nga nazalaki boye nakende kotambola na kota camarade na kuna nakutana na papa moni papa na aza abando sala côté ya papa ba parents ba Sophie donc mwana musala na bango ye amona Sophie banda bo mwana tindenga kolibo ndenga zana zo luka Sophie yango ye na yo mtu bengana kiti bo bengana kiti wala ngoko manolo taka yo baika yo moi sina mtu bengana kiti moi sina yo camarade yo yakaya boya yakao ofala wanya we ofala wanya bamongo basaka ke bokila lokondo efala pekato mwana musala ya ba Sophie bando sa pa na bango ndenge zana mona kinga juba bengana Sophie ngam na simba ke na ese papa na ene pa siko eseni siko ye na yo siko eseni siko na ene awa po awa ndeni bilokos bengana ki bilokos lokato bengana ki yo papa bon buta wabanga ni nango yakiro oh mwana yabazo benga yo kuna tala ngo yako sanga siko yo zo banga ni ngoro bakuna nalo bani na bengana ya na bengana yo bako kuike yango mkupe na ngana yo
compréhension na compréhension. Donc ngai na bala ka poser la nga ba désobéissance. Oh, bazo banga Papa, nga azuleka ko. Boleka na. Bona na ndako papa. Na makambo simple bolingaka kokomisa ngo grave ne loni. Papa. Oh. Papa bona na ndako. Bien mais kaka makambo yango te. Ye Sophia zawa yebi ke mama papa ayebi te. Bana misusu yebi na potu bato mingi bakomi kobika. Omona papa. Ah mais le loko to bongo so za. Ye nani Sophia zawa. Ye Sophia. Baba nandaka ngoko yabo balambi yote mbara moko kaka Sophie papa lukele nano loko makambo izabo ina mukuse ay mama vas-y hein Bonne chérie. Oui, ça va. Non, voilà. C'est la fiançation. Ah oui. Celle qui est à l'hôpital. Elle n'a pas de parents. Orpheline de père et de mère. D'accord. Je préfère qu'elle soit notre bonne. On peut l'aider dans ce sens-là. Problème exact. Maman, comment on a? Sophie. Sophie. Non, tout le monde va cacher de parce que papa sait que c'est un agnos. Ah, on a peine à moi c'était. Papa passe à quoi mukolo. Il a s'occupé à la porte qu'on a aussi occupé à la cuisine. Mais bien. Pas lui. Ah ouais. Maman lui. Yo kite. Yo zawa. Moyo kingate. Na lobi boya. Lokwa nazaka mwana mwasi te. Yo poso koli. Olandinga? Bon, yo bano s'occuper na libanda. Ye a occupé na ndako. Ndako ngo na lobi na cuisine. Libanda ngo na lobi na salon na libanda. Côté cuisine tika ye asamu salon. Oh maman leba mbasu boye nakati ya cuisine. Boni. Biloko nyonso bila koma solo ya mbasu. Boni kimutea mabe. Te osepelite. Oui, dans bas. Te yebisanga lowi osepelite. Te loba ko bomba te to lelo tokomi komona makambo ebele kopi ya baminere wana ekomi nango kopi ya bapara bokomona boye afandi ale bapara nebe ekobimao papa sololi na minere. Non. Ko contredit maloba na biso te. Tosi to yebi vi na yenenge ezali. Wale salo kimuti ya mabe. Soko o manifester kimuti ya mabe, alors yondo ko longwa ya tikali. Mon conseil. Donc, azal voilà moi na tozu na kata ndako na famille na biso. Comment ya yozo ye papa tout le monde au petit qui s'est mouché comme moi. Chaliote. Et puis bima. Mais vous nous zo créer embouteillage. Et puis bima. Na sala moi lo bima nan. Cuisine ya. Ba lobi ko sali lo côté bima oyo ikakate. Ah, na libanda. Ye na kati. Obi ka sepete tato. Mais on se la joue. Asa zwa kwani. Mais ça mon tombe ça. Ok. Sophie, sens-toi à l'aise. Il y a votre chance. Maman, ok, na maman lui. Sophie baza koluka ye na ye koluka ye po lupangu esi bateki ye aza na droit po mona poto ya mama bato mingi nga na yuka mokolo na kusanta oyo ya Londres mibagamo aza koluba na nga abi papa Masebe
camarade na nga na poto baadopta ye epai mindele mais bato bakufi atikala na biloko ebele mais ezala bongo bonso mais sikoyo Sophie qui adopte na ye wana ya koloka o ya adoptation ya dofi ya Sophie eza ya koloka o po bana misusu baadoptaka papa akufaka na accident papa na yeti oyo adoptation yeti oyo azwa ye na adoptation si je comprends dans ntango na baadopta Sophie sikoyo ntango bapara bazaosalelaki adoptation na ye ma adoptation ya Sophie bateki mapango ah Sophie papa donc Sophie oza mota libala baloka ete ye moko nde ndoki ye moko nde ndoki tala nanu mutu papa adoptation ya Sophie nayebi te Sophie aza na libabe o aza ya koloka bao badoptaka batikalaka na bie babuti bakufi babuta te yo basala yo adoption baadoption ngo ya ye mpenza nzokolo isei te papa le problème c'est quoi Sophie soki Sophie oyo ozoluka wana Sophie bongo siboni oni papa na ya fatu po mwana na aza kindoki papa aye awa Fatu onda sera bakambo ni ngai muluba yo onda sera bamakambo tubenga ye papa Sophie azala susu ate na ko za problème pamba yo nko mamelo taka bazawa Sophie azana makambo bapandaki awa noko na ye harmonie lova ya wa bioteka noko harmonie lova ezaka na harmonie lova awa bandeko ya nazwa ya zai susu awa te na ndene aluko etie nango pete Sophie ate Sophie awa yebi te teke bandeko na ye bayaka kobima bagangeli nga balobi okovanisa mwana ya moto bote papa yo mutu yebi makambo yo mutu ya na Sophie soki omema opesa ye makambo te papa tango tolinga boye kana mado aye wafandi bandeko na ye baye kozwa yawa akana ye mutu ngota Sophie akumaki andeni omoni Sophie na nzela yebisa yeke yebiso dato bengana babengana yete yebisa yeke bandeko na ye bayi kozwa kolokela yo bangombe okonzirie mwasi na ngai yoko toza pike me oza nani mono motafa nyonso yo soko yaki na mwana mwasa na lupango te ozorepondre biyaya na bato bandako nayeba esika bobenganeli ye nalala abenganeliesika bobenganeli yenani moto aza korekrite bapiki me peut-être azomona ngai piki me ya bongo te ata soko sika bongo te ya na ngai yo komi aveugle lelo boyebani na fatu lelo te limbisanga ya fatu chocolat partout pour Mif Mavo du chef d'état-major 5 étoiles mwana mama Kundimba Marie ye abengaka ye polo Singa